Il y a un débat qui alimente nos réseaux sociaux. Ponanini, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asimbaki loboko ya président rwandais Paul Kagame. Namoni batu bakomisi yango dossier d'actualité. Debout combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie. IDPS vaincra. IDPS IDPS viva! IDPS viva! Nakanisi tokutani place oyo poto solola makamwa muke et puis to solola autour ya mama likambo. Avant tobanda na o etali mama likambo nalinga kolobela makambo wana te, mais je me vois quand même dans l'obligation ya kolobela yango, parce que ce n'est pas normal qu'un groupe de gens bien identifiés na mabe oyo basalela peuple congolais, mais qui cherche à tout prix à ternir image ya mokonzi ya mboka. Tokotika makambu nyonso, mais à ce qui concerne l'image du chef de l'État, nous en tant que sa famille politique, tokotika là pour permettre Bouzo Bata mon côté. IDPS viva! IDPS viva! Biso nyonso toyebi likambo yo balobaka notion de continuité des affaires de l'État. J'ai été choqué nakomona motu atangi université azoko mape message nae na français ya kitoko, mais nakati ya mutu nae eloko moko ezate. IDPS viva! Conflit oyo ya Israël na Palestine totangi yango na classe tozaba na mike lelo tokomi ba mikolo. Conflit wana ezo continue kaka baza ko bunda. Totikala komona mukolo moko te soki ba dirigeant palestinien na dirigeant israélien bakutani na ba sommet sans bapesa na mbote. Mais j'ai été surpris de constater qu'il y a un débat qui alimente nos réseaux sociaux. Ponanini, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asimbaki loboko ya président rwandais Paul Kagame. Namoni batu bakomisi yango dossier d'actualité. Même moi na maternelle akoki ko réfléchir ndenge wana te.
C'est vraiment honteux. Félix Tshisekedi atika loboma mutu ata moko te na mboka oyo. Kombo na ya maboko pembe eza toujours d'actualité, aza maboko pembe. Soto na nzoto. Namoni ba mususu balobi yo kabuya ozana mayele te. Pourquoi au lobby que Félix Tshisekedi mutafongola ambassade na Rwanda te? Mais soyons sérieux. Toza ko bomba eloko nini? Na ba fête ya ba indépendance ao. Totikala komona président rwandais azo yawa te. Na tango ya matanga o ya papa Tshisekedi tomona ki aye na stade de martyrs awa te. Est-ce que tango ayaki batwana balala ki pongi bayeba ki teke ye mutu ayao? Nalingi na répondre bande kona biso wana boy. Parce que eza teke silence na biso eza signe ya culpabilité ou manque d'argument ou manque de réponse au toko pesa bango. On ne vient jamais en politique avec les émotions. Quand vous êtes un homme d'État, il faut mettre les sentiments de côté. Nana évité que pendant 37 ans, nous, délits de peste, dans nos rangs, nous enregistrons des veuves et des orphelins. Nana évité en côté. N'est-ce pas qu'au nom de la paix, au nom du bien-être de notre peuple, nous avons mis tout de côté pour regarder dans une même direction pour l'avenir de ces pays. Admettons que Bisso IDPS, puisqu'il n'y a aucun parti politique aujourd'hui dans ces pays, Oeko bimisa bilan ndenge moko na IDPS. Ezate. Ndakoyo batumbaki yango, ndakoyo. C'est connu de tout le monde. Ceux qui na lobina tele misaba veuve oyo babungse mibana bango na bandakoyo, bakote le ma ebele. Y compris les orphelins. Est-ce que totanga kama kamwana? Nana yebi régime ya apartheid te en Afrique du Sud, makambo batu mwindu bakutana nango. Est-ce que epekisaki Nelson Mandela asimba loboko ya Frédéric de Klerk? Asimba ki yango. Bayambanaki. Ne cherchez pas à coller vos bêtises sur le dos de Félix Tshisekedi. Biso tolobite ke toye kokosyoné likambo songolo pakala. Na tango toza na Sun City, famille politique ya Félix Tshisekedi ezalaki parmi ba belligérants. Ezaki parmi bato bamemaki manduki te. Famille politique ya mokonzi tozana elelo mwana mboka Félix Tshisekedi ezalaki na kota ya opposition non armée. Totikala kosimba makila ya bato te. S'il faut aller encore plus loin dans l'histoire de l'humanité, toyebi situation ya Hiroshima na Japon. Oyo babombardaki une grande partie à Japon, oyo koza ba dégâts ebele. Mais tomona premier ministre japonais azopesa na mbambote na président ya États-Unis. Natikala koyoka japonais moko te abengi kaza très. Excellence président de la République a trouvé une situation où il a créé quitter. Namoni Batu Balobi, il voyage beaucoup. C'est pour moi une occasion ya ko répondre Bandekowana. Nani na famille na ye azana mwasi na bana.
amoni ke bana na ye na mwasi condition de vie eza normal te, mais quand même azo vanda na salon, azo tala ba match à Barcelone na Real, azo tala ba dessin animé abimaka na ye te, bakobenga azanani, bakobenga ye aza bolole. Soki lelo mokonzi ya mboka aza kotambola, azo tambola pona bolamu na biso, bokanisa te ke azalaka pe na susi ya kovanda na mwasi na bana amonaka bango, amataka na avion te pona esengo ya komata na avion. Bandeko na biso oyo balobaki naza koyebisa bango boye, soki bayaki na monde politique par l'accident de l'histoire, il faut bazonga bakendo sala misala na bango ailleurs, place na bango eza na politique te. Na ndenge na moni débat eza koleka na ba réseaux sociaux autour, non, dit s'il vous plaît, je ne suis pas venu faire la promotion des gens ici. J'ai commencé la lutte de l'IDPS au sein de l'IDPS à bas âge. Erwana, ba chaîne de télévision ils quitté. Ba benga biso ba parlementaire debout. Ba tubayebi. Ce que nous représentons dans l'histoire politique de ces pays. IDPS viva! IDPS viva! Vous se laissez distraire te. Ils ont des problèmes ya motema mabe. Bien avant l'élection ya mokonzi ya mboka, ba débat ezaki na ba salon nyonso. Il n'a jamais travaillé. Il n'a pas de l'expérience. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, bayokana même comment kosala mabe, comment ko empêcher ye. Mais zaki volonté en zambete, les lonzam bazo confondre bango. Nga naza kosala biloko te ya ko impressionner batu. Boyokaki awa. Batu amitema mabe. Bakanisa ke biso tokosala eloko moko te, nous ne représentons absolument rien. Batu baluka ba vidéo, batia na ba réseaux sociaux sous prétexte que non Kabouya babengani na base eza kolinga été. Ce qui n'était pas vrai. Nalobaki boye. Batu bapesa qui même ba pronostic en a vu la Kinshasa, IDPS ne contrôle rien. Kinshasa est comme fief ya batu moko boye. Na ebisa ki bango boye. Na kolaksa bino démonstration de force moko oyo boko revoir ba calcul na bino. Et coup de chapeau na base ya parti na accueil pour réservaki na président Nabiso Jean-Marc Aboun. Et puis préparatif wana to sala ki ngona ba collaborateur nanga dans 48 heures. Yango bomonaki wana mais ceux qui to sala kangwata une semaine 2 semaines, je ne pense pas que mukolo na mutwalinga bimalibanda. Deuxième test. Naboyaki kokende na province nanga na lobaki Cap Congo Central. Et puis toke na Congo Central na moment oyo climat politique eza très agité na makambo bino boyebi. Coup de chapeau na bandeko na biso au Congo Central pour na accueil au ba réservaki biso et pas na bango. Dans 2 semaines, nous avons fréquenté la même province. Première étape, Toké Kasangulu, bomona ki ba image. Coup de chapeau, na ba combattant nyonso oyo, bandima ki ko accompagner bisoto kende kuna. Et surtout les notables du Congo Central. Bobete la bango pe maboko makasi. Totika kosala ba calcul moko imaginaire. Batu ba sous-estimer bisoté. 2023 ndenge toza koloba yango.
na kosenga pe ba responsable ya ba parti politique mususu. Si ils veulent parler au nom de l'IDPS, l'IDPS est un parti politique organisé et structuré. Ce n'est pas du tout normal qu'on engage l'IDPS à travers les réseaux sociaux. Là, je m'inscris en faux, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut tout ça l'effort, il y a qu'on se respecter mutuellement. IDPS est bien 100 mètres T. Nakanisi na baoyo bazalaki ko se soucier o balobi mokonza mboka ake ko simba Paul Kagame. Oh, il ne fallait pas, ils doivent oublier ça, ce n'était qu'une vaste blague. Il n'a commis aucun crime, il n'a commis aucun péché. IDPS viva, IDPS viva. Tango toza kolobela makambo en relation de bon voisinage. C'est avec tous les 9 pays limitrophes de notre pays, tous nos voisins. Tolobité que nous allons faire la paix avec tout le monde sauf le Rwanda. Et puis tango toza kolobaki président de la République a fongoli ambassade ya Sikate na Rwanda. Eza eloko alukutate akuti batu bazana bisika bazosala. Mais yemoko président rwandais Paul Kagame tango azalaki président Union africaine tango alobelaki makambo ya élection oya mboka na biso babetelaki maboko te na tuni bino babetelaki maboko te. Mais wana azalaki nani Ange Gabriel hein? Bon, on se moque de qui? IDPS viva, IDPS viva. Soki bandeko bamoni que politique et l'équipe bango passe va s'occuper d'activités zébélé. Bomi bete la maboko makasi bandeko. Boyebi banalise naki bango nyonso avec la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles. Bolanda bamakelele ya wenze wana te. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bato bazoti ya makelele wana, c'est juste un problème de la mauvaise foi. Naepsi bato ebele soki lelo pas eza ko continuer na mboka na bisoti lelo, c'est par manque d'amour du prochain. Ceux qui bato baye bakalilo banzambe, ils ne pouvaient plus encore se comporter comme les petits seigneurs de guerre. Lelo denge toza aboy. Soki tolingani biso moko, tolingi Congo, tokokutana ba makambo nyonso te. Mais lelo tozo constater que son excellence monsieur le président de la République alingi Congo na motema na mobimba alinyango par hypocrisie. Et nayoki batu baza kotia makelele autour ya makambo ebele. Mais tango akendeki ko plaider na makambo etali lever ya sanction contre ba anciens dirigeants mboka oyo. C'est ça l'amour du prochain. Aloba ke makambo ese leki tobo sana tokende liboso to tonga mboka. Bobetela mokonza mboka maboko makasi. Est-ce que bayo kibiso na IDPS tolobi pona nini yo sali boye bato basala biso makambo songolo pakala? Est-ce que bayo ki yango? Quelle leçon de morale bato balingi kopesa biso? Toko permettre buzoba wanate. Yango biso tokipaka ba débat nyonso bato basalaka. Oh non, Félix aza na majorité na parlement te. Ba détenteur ya pouvoir ya majorité na parlement eza babino oyo. Na yebisaka bato ebele na lobaki yango. Tango mokonza mboka aza nanu na Hôtel Béatrice. Tango na monaki ba collègue ebele baza kokende pona kokotsa ba recours na bango na cour constitutionnelle.
na ebisaki bango ke boko tsaba kombo na bino na meboti ya kombo na liste wana te. Parce que je ne pouvais pas engager un débat na esiko na ebake nazaraki élu dans cette ville de Kinshasa. Na postulé awa ba publier par résultat sans bima. J'avais dit au chef de l'État, je ne peux pas revenir sur cette question. Je me contente de votre victoire, point barre. Nayoka kabat bazo sala ba débat na ba réseaux sociaux. Yango ba vota qui était non, détrompez-vous. Non, soyons sérieux. Nana tambola kanga moko na sana garde du corps. Na tambola kanga moko puis na ebike naza sécurisé na base ya parti ndenge bozaboy. Et puis débat autour ya élection ya chef de l'État, c'est un débat sans objet. C'est un débat sans objet. Félix Tshisekedi Azaki élu massivement. D'ailleurs, pourcentage au Babimisa, Ezaki a été Azaki un pourcentage très élevé. Les lots, Tokana Malam, Makamunyo Azako Sala comme mouvement, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, c'est toujours des marées humaines. La communauté congolaise, il y a Bamboka Nyoso Yazakoleka. Même à commune à Boutou. Nazalaki na dirigeant moko, un responsable politique, il y a régime Elekaki, Atalinga, Tokutangi na ville Azolo, mais Augustin, on ne comprend rien. Quel est ce président de la République qui est devenu le chouchou de tout le monde? Partout il passe, c'est tous les chefs d'État au Bazolinga, Basimba et Nanazot. Bobé c'est la moko, Dabiso Maboko Makasi. Yango, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Lobby Eza Kubimanae Yaliboso. Pona Koloba Nandenge Bato Lopoto Balobaka. Discours d'état de la nation devant le Congrès. Et Kozala Lobby. Sboebinenge Tolataka. Non, Natuni Bino Boebinenge Tolataka. En tout cas, ceux qui ont lati biloko no lataka wana Kobenga CGT, ceux qui ont benga CG na lobby infiltré. Bomoni bakimbangiste, bobete la nan bande gona biso bakimbangiste maboko. Boyebi le 20 mai et le 25 mai, tango basala ka fête na bangoana. Na lobby esala kana esengo, ozomona ndenge bazo kende. Na lingi lobby bola tape ndenge wana. Tokani malamu. Tokani malamu. Botika comportement na bino ya ko violer statut ya parti te. Puisque bolobako général biso to violaka te. Bino boza ba grand violeur ya statut ya parti. Comment expliquer ba bien nyonso ya parti, logistique nyonso ya parti. Ba drapeau ezawapi, ba drapeau nyonso topesa ki bino po bozongisa ki yango tezawapi. Non, ba drapeau wana ezali wapi. Ba veni nyonso soki otamboli okomona drapeau ata moko te. C'est-à-dire bozo. Mais mes chers amis, Tobimisaki ba drapeau le 22 novembre. Na lobby Koko Sandenge wana te. Mokil mobalobaki ke pour la première fois IDPS ba misi ba drapeau ebele. Tolanda ki ba commentaire. Mais oya muke wana na lingina mona ngolobi. IDPS viva. Bolobi nini? Bolobi nini? Tobak sa ba drapeau mususu. Bon, ok, naza ko répondre bino boy. Boyebi soki mutu nakata libota bango alobi nalina kende kobala. Batuna kaye papa na maboko za na boni.
mais bino bolobito baksa bino pe ba drapeau boni bozana yango comme ça poto baksa pe mosusu discours au état de la nation eza ya liboso te na mboka na biso ya koleksa ya kosala liboso ya congrès constitué par des chambres mais nayoki agitation dans tous les sens. Autour il y a inviolabilité, il y a territoire, il y a Assemblée nationale. Mais je profite aussi de l'occasion pour un peu prodiguer un petit conseil aux honorables. Biso tozana batu oyo baza na moralité. Tozana batu oyo tosala kana bango kozeri moral à travers ba matinée politique. Nakopesa ba honorable exemple mibale. Masasi ebetamaki na assemblée provinciale ya Congo central ba militant IDPS ata moko azaki na kati wana te. Soki tozongi awa jour babengisaki membre IDPS moko vice-premier ministre Excellence Gilbert Kankonde bagressaki na kati awa ezalaki ba militant IDPS te. C'est-à-dire argument wana eza ko tenir debout te. Batika ba combattant IDPS biso ba responsable to gérer dossier wana. Eza boite bakoki ko empêcher bana ya Fachi Beton bamona ndenge papa na bango aza koloba te. IDPS viva! IDPS viva! Soki na régime elekaki liboso juro mokonzi mboko tozalaki na bandai koloba babandai kotika ba militant na bango bakota kuna. Pourquoi une politique de deux poids deux mesures aujourd'hui? Non, biso toza ba belligérant poto beta batute. Soki yo omeki soki yo ye olobika okobeta bango na kozala muto aliboso ya ko pointer musapi police memaye na kashomba la moko. Et puis il faut boyeba. Bisika nyonso naza koleka naza kolobango boy. Mokonzi ya armée na la police kombo na ye Fachi Beton. Yokani malam. Batu ya ANR, la police armée baza ba collaborateur na bino. Quand vous avez l'information, il faut couper sa bango. Toyokani? Toyokani? C'est l'unique moyen oyo ko aider chef de l'État. Ceux qui ont l'information à l'ICAM, mais information à l'Ukutate. Au Bombeli Bango, est-ce que vous aidez Mokonzamboka? Nalingi komona biloko wanate, yo telemi, ozako finga policier, ozako finga soda, na kozalano d'accord te. Commandant suprême, ya forces armées et de la police, kombo naye Félix Tshisekedi. Armée wana. Eza armée na ye bobetela ba FARDC na biso maboko na musala makasi baza kosala na beni kuna. Je prends un exemple, c'est la décision 131 portant nomination il y a membre et comité fédéraux de l'IDPS province du Kasaï occidental, ancienne configuration, mais les noms sont là. Tu ne peux pas venir m'importuner dans mon bureau là que je suis président. Un jour, Natunaki ba président fédéral Moko, Aolikolo. Ils se sont laissés embarquer par Moutou, Azakiata Nakamwa, bout de papier, où est-ce qu'on s'allait président fédéral. Nathalie Bangon a lobby, mais est-ce que pourquoi il y a un président fédéral? Comment vous dites Moutou? Même si nous sommes au congrès, voilà ma position aujourd'hui. Nana koki kokende na congrès
où ils ont exclure Batoumoussou Souté. Qui sont ces gens-là? Félix Tshisekedi. Puis na condition zanango akoki kokota na congrès na bisoté. Bino bolingi to sala congrès où ils ont écarté Félix Tshisekedi. Non, ou soit bazana ba calcul mususu oyo balukaki ko réaliser siko bazo profiter banani batindaki Félix Tshisekedi kuna. Eza bisoté. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Mais toyoka na malamu s'il vous plaît. Statut oyo eza ko déterminer qualité ya banani bakoki kokende na congrès. Statut oyo est déterminé makambo nyonso wana. Mais au Koyoka Bato Bazoya, oh non, il faut aller au congrès. Entre nous. Biso, tozo convoqué congrès avec les noms officiels qui ne sont pas reconnus par les textes du parti. Toti kaka babiloko wana. Pona moi intérêt no muke. Olingi biloko nyonso esala nini ebeba. IDPS eza bien 100 mètres te. Toyokani malam. Toyokani. Natuni bino ao. Natuni bino ao. Soki bolingi tolongo na Félix Tshisekedi na IDPS bolo bangwa. Est na IDPS mi toyokana na 2023 wana. Tozana candidat o tokoki ko aligner à gagner l'élection sans Félix Tshisekedi. Vous mettez le mokonzi mboka maboko makasi. Yango tokosukisa entretien na biso alelo. En résumé na lina sabino que il n'y a pas eu un acte de haute trahison comme certaines personnes veulent faire voir à l'opinion. Le président de la République est en train de mener sa politique de bon voisinage avec tous les voisins de notre pays. Toyokani? Président de la République n'a trahi personne. Président de la République a Kouti Makambo Basalaki. Mais a continué la gestion à Koutakité. Tango Batu Balingi, Tango Batu Balobi, ce qui tolobi continuité des affaires de l'État, va déformer, va dénaturer même du propos nanga. Oh non, alobi que bako continuer kaka na gestion yakala. Non, il faut être détraqué mental pour réfléchir de cette manière-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On a lobby manifestation na biso. On a parlé du peuple pour toi accompagner Mokonzi Mboka 8h des Akobanda. Ezo banda na 8h. Ceux qui ont lobby à solo que au soutien Fachi Beton, lobby na 7h juste, osa déjà wana. Tokani malam. Tokani malam. Hein? Ah, ceux qui viennent au sali bon, on a évi que bozaka makasi na makambwana. Na évi que batuna batu bako se mobiliser. Mais bino lobby bolakisake bosali 37 ans na opposition. Tokani? Tokani malam. Bon, pona mukolo ya lelo communication nanga ezaki autour ya journée ya lobby na pour faire comprendre bino que tout ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas eu un acte de trahison. Na tangeli bino bagra ya monde oyo o bakutana na makambo ebele oyo batalaki liboso pona intérêt supérieur ya bamboka na bango. Bote papa to kuti bino wa ndenge CG abandi ko mobiliser bino vraiment pour na congrès lobby message nous pour lancer na bato bazolanda. Bon, message est simple. C'est une première que le président Nabiso Fachi Beton a Zoya pour Alobana Congrès. Et c'est à cela nous disons à tous les Congolais de partout où ils sont, particulièrement les Chinois, de venir en grand masse parce que là nous allons soutenir le président de la République que nous appelons affectueusement Fachi Beton. Parce que là il va parler à toute la nation congolaise. Et ça sera un message fort. Il doit faire une évaluation par rapport à son parcours depuis qu'il a été élu.
et comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, quelles sont les solutions qu'il a préconisées, et il va aussi projeter par rapport à l'avenir. Merci. Ok, c'est le camarade combattant Pati Moukane. Je suis le chargé de la mobilisation CDDPS. To sengi na ba Congolais, na ba Congolais nyonso. Ba e ba ko za chance te ya lobby na parler du peuple. Bisika nyonso bozwami, boza la brancher, connecté. Na ba télévision na bino bolanda message discours ya liboso. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako s'adresser na Congrès lobby. Donc toza la connecté. Toyoka message wana donc tozali ko mobiliser tozali ko senga na ba Congolais nyonso vraiment balanda ma discours wana mokonzi ya mboka lobby ekozala malamu mingi toyoka maye oyo mokonzi ya mboka wasani ako s'adresser soit oyo akopesa biso yango nde toza ko senga vraiment beaucoup plus na bato nyonso baza connecter lobby balanda message à chef de l'état lobby. Mais chaque fin de l'année, le chef de l'État a droit à donc sa chambre haute, na chambre basse, donc congrès kozala bongo lobby na katia assemblée nationale na katia palais du peuple bongo membre ya UDPSP CG na bango Christian Kabouya azala ki wana pona ko sensibiliser pe na ko mobiliser ba congolais mingi pe ba militants ya UDPS bazala lobby ebele pona congrès ya lobby. Avant de terminer, je dis merci na batunyo so bolingaka Cléboa, merci à Delana so tonton Banda Pichou Mangaya Boss Lady, le berger junior, merci à vous, merci Nabatuni Sobolika Kapé, Cléboa, vous sa attention, Franck Mabanda, merci pour tes remarques, merci à Simon Roukengeza, Michel Levo, les grands Saoudiens, merci Nabatuni, il y a eu de pèse pour Cléboa de partout, au maire de la miséricorde, Tokutani Bongo, na émission Ambalasima, vous allez toujours connecter plus, bon continuer qu'au s'abonner.